musika net papa la ngaza na mboka musika nzambe seko maladi ya coronavirus eza mboka na bango batela yepe batela. Le monde a péché. Quand un homme couche avec un animal, quand un homme avec des barbes prend son ami garçon barbe, les os qui sont durs et puis l'embrasse, ça, Dieu n'est pas content de ça. Wana banani. Bazonga. Tant qu'investisseur, Kabila. Gare à toi, Kabila. Tu n'es qu'un petit enfant. L'armée rwandaise ne vaut rien. Je suis un général de l'armée céleste. Nous préparons un terrier pour mettre en sangi. Et ça fait la façon, il y a un peu ça dans le sac. Mbote na bandeko na biso nyonso ya Poly Media TV. Bonjour. Lelo to yesusu na kati na mabota na bino tozo banda na kopesa bino ba mbote bisika nyonso bozali. Comme d'habitude boyebi bino moko tokomi kozwa moi habitude wana kosala banalise ya situation ya mboka na biso tous les jours pratiquement. Soki nzamba pesi biso makoki na ngonga tokoka koya epa na bino poto meka kosolola totikela bino pe temps bosala banalise na bino. Voilà, donc lelo tozana quelques points à développer éventuellement na kati ya situation ya mboka na biso. Tokoka kobanda na analyse générale ya makambo ezoleka na mboka. Lelo to meka ko développer justement kaka baspect wana analyse générale ezole kalamboka plus banalise o mususu ezosala na mokili. Bino nyonso boyebi ke bokono oyo ezotumisa biso o babengi COVID-19 V2. Pourquoi V2? Parce que eye komonana que COVID-19 wana o ebandaki na Chine et changé forme. Les lots comme COVID-19 V2 pour et comme version 2. Ou est côté en Europe, na ou est côté en Afrique. Et ça sous COVID-19 côté ou est utaki Chine. Et comme COVID-19 est bon wani. Il y a un besoin au monde que les autres bon battu na niveau ya Afrique pe parce que les bosso ils là qui wana ba epsa biso kezaki COVID-19 moko et quoi les kaba 26 degrés T, 27 degrés T, mais sikoyo. Oyo, ils ont sikoyo en place, ils ont oyo. Et comme on va battre tout à niveau de l'écana à 26 degrés. To bandana nous lelo na koyoka. Moi na biso moko ya muke na kati ya mboka. Azaro sala prière. Pour na mboka mobimba et pour na tata na ye azali sur place te. Tata na ya kendaki mobembo moya zonga na mboka ezate. Bolandana no mwana wana et puis tozonga na minute zoya. Merci. Ribati la mboko na biso ya Congo madeya te. Mboko na biso ya Congo ke maladi ya coronavirus emona ngo emona
Congo te Nzambe batela bandeko mama na ngai obaza mboka musika batela bandeko na ngai obaza mboka musika batela bandeko papa na ngai obaza mboka musika net papa na ngai za mboka musika Nzambe seko maladi ya coronavirus za mboka na bango batela yepe batela pe bandeko mama na ngai so maladi ya coronavirus za mboka na bango o nyonso ya famille papa na ngai ya famille mama na ngai na famille na ngai so baza mboka musika so coronavirus za mboka na bango nyonso Nzambe ezwa bango te mona bango te Nzambe batela mama na ngai batela bayaya na ngai place nyonso bakokende Nzambe maladi ya coronavirus mona bango te ate soki komi na Kongo mona bango te Nzambe esuka kaka pa ba chinois esuka kaka pa ba chinois esuka kaka place bakolo na bango basala kango Nzambe na yebisi yo pardon Nzambe na leloko kopesa yo te Nzambe amen. Voilà, bandeko nanga bouti kolanda mwana wana azosala prière azosenga que tata na ya kwa kozonga ba eto aba nzamba batela ye bisika zali na bokolo wana elongwa na mboka na biso ekende bisika euta eza prière à mwana muke ba misusu ba koseka epesa biso pe mwa sourire na batang ba misusu pe ba ozwango na buke binyoso. En regardant l'aspect na ndenge ya mwana wana ndenge azoko prier azosenga que tata na ye sika zali nzamba sunga ye ezolakisa biso que aspect ya confinement o to mibeko l'état sengaki tozala nango ya confinement tozala bandako esali te bakongolais bakoki kozonga te pa na bango la plupart pe bakoki kobima te ndeko nanga Eli Katende aza na Kisasa aza mwana ya France aza na minu vandi na Kisasa kuna mikolo yo non seulement parce que akendeki makambo na ye personnel mais aussi pour couvrir moi l'actualité na niveau ya mboka asalaki émission moko dernièrement avec certaines personnes oyo ya diaspora oyo normalement il fallait bazonga déjà mais bazongi na noté baza bloqué na Kisasa. Mais la plupart vont en France et bazar au senga gouvernement français atine la bango pepo po te ba ko kozonga na mboka na bango oyo bavandaka. Mais bazana mbutu entre l'ambassade de France na Air France yango moko. Mais to mona que Otala bilili ya Nikonanga Katende, moi mouke, moi extrême pour comprendre la situation ezana bandeko wana et puis tozongeli. Merci. Kanga mia watolembi to futa ba billet na biso ba 1200 € na Air France to kanga mia bana to kanga maki bazo biso en charge ba lingo zo biso en charge te to tiki ba bana na ba France wana to kele na ambassade mabe to ya ana Pullman mabe ba kangi biso a yo na billet no mama papa billet na nga le retour ce que balobi ni ya balobi que solution ezati le 4 mai to kufa auto sani séjour est déjà c'est là qui depuis le 24 mars Belgique je suis battu na bango bazongi sans problème osola et comme abiso abene na ba français bango ba telemi kuna ba komba za na ba liste te ba bisa bino a lelo ba to bando kene na ambassade osoyoka donc na ba ambassade kuna titi balandi biso na ba soda minduki kaka boye ndese ba boma biso bomona ngo wapi bomona ngo wapi na ambassade kuna Air France babengeli biso la police ye wana yo kokanga batu nyonso ba yeka na même cas aba lakisa biso batu ne ba lakisa batu nyonso ba misuku si déjà bakei so le gouvernement est la bino rolo bani Quand le gouvernement
tozosenga tona posa tozonga totiki bana na biso totiki mibali totiki misala Air France elingi kozwa mutu en charge te bozongi pe kuna confinement bozonga tokangama na mabota na biso po awa mpe balobi ezali tokangama na bafamille na biso tokangama na bafamille na biso. Nous on est les Français, on est là. On est là les Français, on est là. Mais venez parler ici, Nous on est les Français, moi je suis français. Regarde, moi je suis français. Ils ont dit va rapatrier les Français. Mais pour nous, il faut acheter encore les billets à 3000, 3500. Ça se fait pas. On a vu les Bruxelles, ils ont rapatrié les Bruxelles sont partis. Les Éthiopiens sont partis. Gratuitement sans payer. Mais nous les Français et les autres résidents, on est bloqués ici. Moi, j'ai vu en France. Venez parler ici, maman. Il y a le micro ici. Je suis à Flat. Je suis à Flat. Je suis au bout parce que je suis venu ici pour enterrer mon père. Je ne savais pas ça va arriver le corona. Mais je suis bloqué. Je n'ai rien du tout à manger, à boire. Là où je dors, il faut que je quitte là. Il faut que je quitte. Faut que je quitte là où je dors. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Air France, il n'y a pas de vol. On est des Français. Voilà, bandeko na bauti omona bandeko na biso oyo bavandaka na France baza koluka bavoi nyonso na bamoyen nyonso po te bazonga bisika bazalaka. Mais c'est dommage que toluti kozwa bilili lelo oyo ezolakisa te aéroport na biso ya RDC, aéroport ya Kinshasa, ya capitale, eza toujours na cadre ya activité ya bavol. Groupe Yaba Mindele Moko Baouti na poto sûrement, mais toyebi na nomboka te. Bazako sillonner par terre Yamboka Nabiso en venant de l'aéroport vers la ville. Alors, Bana Yamboka ndenge bakoma vigilant, nanzela ka ba moni que mais oyo ba mindele belé boy na kati ya biso oyo baouti aéroport boy. Bazokende wapi? Na kanda wana ya koyeba te babokono yo ebimi na mokili bana mboka bamoni mutuka wana ndenge zoya na bato wana na kati bamituni me euti wapi ezokende wapi pendant que toza na période ya confinement bazoluka pe bato bakota susu nanu te pe babima te po bokono wana ezokota na mingi ekoti na mboka a partir ya bato bautaki libanda. Ezala ba Congolais bautaki libanda, ezala ba étranger bautaki libanda. Bango doit maki bokono na RDC. Bus wana ne bozomona ba bambi yango mabanga na niveau moko ya kosakana te. Bozomona bilili ndenge ba bambi yango mabanga tina niveau ndenge bozomona bino moko Tika ebino mwango nga botala bilili oyo. Et puis tozonga na sima tosala moi analyse wala. Merci. Koko awa mindele baute wapi bangwana na bisi wana. Watu bazobanga banga. Bango yeyo. Journaliste babiloko boye na ko rata mota batu bazobamba bango mabanga wa olobi wana banani bazonga olobi nini ndeko siko posa na bino eza nini bazonga
Voilà. Bande konanga bomoni bino moko ndenge ba mindele wana ba gunzami na kati ya bus bazoye bate basala ndenge nini situation na bango ekomi compliqué mais toza ko mituna gouvernement oyo eza ya biso oyo ya RDC. Pourquoi transparence ezate? Pourquoi on ne voit pas le porte-parole du gouvernement tous les soirs en train de nous raconter ou de nous dire ce qui se passe? Pourquoi qu'on prévenir Banamboka Teke na Mikolo yo tozana ba visiteur bakoya pour na eloko boeto? Pourquoi ba peuple mususu ezalaka na makambwana au mona porte-parole ya gouvernement à lobby ezala à l'issue à réunion moko ministérielle ezala na cadre ya programme moko bozo salama o etangami Banamboka bayeba parce que bangonde ba électeur bangonde ba kolomboka. Pourquoi nyonso wana ekoki kosalama te pa na biso? Il faut tozalaka na ba surprise en surprise et puis intérêt moko te oyo Banamboka bazo susciter vis-à-vis à gouvernement. Gouvernement ezotala bango te ezoyokela bango te. Pourquoi? Tala sukoyo makambo ezokoya na mboka babetaka bato mabanga bauti tozoyeba te soki bautaki kote ya Ntsele kote ya Maluku na Bandundu to bautaki penza na aéroport ya biso ya mboka tozo comprendre te tomoni kaka mabanga ebandi po bana mboka babino direction na seule place mindele bakoutela eza kaka aéroport. Voilà ce qui arrive à cadre ya bamakamwa ndengwa. Ce qui peut dobi total la suko aspect ya ba étranger wana to mituna ba uti pe wapi pe bazokende wapi pe ba kosala nini. Na période ba tunyoso ba komi na confinement pe ba komi na bobangi ezala ya matériel ozo uta na poto. Ezala na matériel ozo uta to ba kisi to ba nini bazo senga batu bazwa pona bokono yo. Entre autres, biloko lokola ba vaccin bazo préparé pour l'Afrique. D'ailleurs, quand on a profité pour ça bande konanga ya RDC. Bon meka kutu ata mukete ko mela to kondima ba vaccin wana to ba kisi wana pour le moment. To mona na ndenge makambo kokende bongonde total soki éventuellement to koki ko accepter amona ba mboka na biso. Voilà. Biloko wana nyoso eza biloko mo ezo sala que tellement to moni ba projet diabolique na sima makambo Sarkozy alobaki yango na salaki émission sur yango na kati so bo cliquer na kati ya Kuli Media TV bo mona émission na salaki mobimba sur ba vaccin na Sarkozy ndenga zoloba makambo ya ordre mondial na ndenge mutu nyonso faut ala nango comme suivez les guides de balobaka donc bino tout bozana sima il faut bolanda. Na betaki lisolo ya ba puce électronique bazo bazana projet ya kotia bato na banzoto po na ko contrôler bato. Na betaki lisolo ya ndenge mokili ezo s'augmenter na nombre ya bato et que bango bazo sepela nango te il faut ba diminuer bato na mokili. Mais soki balobi ba diminuer bato na mokili ba bandaka na ba faible parce que loi ya mokili o ezaka loi ya le plus fort. Oyo za makasi koleka moninga yende mutu akosala que a dominer mutu. Or toyebi na biso bien wana eza nango tembete bamboka na biso na Afrique eza bamboka oyo eza moins fort par rapport à bamboka ya mindele. Donc biso mutu pour risquer to subir bamakambo nyonso ba aso nyonso wana. Yango bozomona bana mboka bakomi kotomboka na moindre étranger. Or tozaka na biso pays hospitalier ndenge balobaka mais bamoni que trop c'est trop. Trop de problèmes. Bakomi kotombokela bango. Na tikeli bino aspect wana bo analyser, bo pesanga ba biano na bino, bo pesa pe ba suggestion na bino, bo pesa pe ba idée na bino. Poto meka kokoba na kati ya masolo na biso ya Kuli Media TV. Merci. À l'étranger,
et d'essayer tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti ou va sortir, et je pense qu'on va en effet... Alors, tokoti siko une analyse, il y a vidéo moko, il y a chrétien moko, parce que makambo ya coronavirus, batu misusu bazozwango na cadre spirituel pe, balobi te mabe koti ebele na mokili. Trop de problèmes. Lelo yoka balobi boye, lobi kuna o balobi boye, lobi kuna nzamba lingite, nzamba siliki, nzamba tomboki. Ndeko wana zane ndeko ya mboka na biso te RDC, eza vidéo moko ezali sur le net. Azo sala ya analyse. Boyoka analyse na ye. Et puis tozonga potokoba na masolo na biso. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment analysez-vous cette situation de pandémie de la maladie à coronavirus, mais qui traumatise toute la terre et personne ne trouve la solution? Tout le monde est étonné devant cette situation. Vous, en tant que chrétien, quelle est votre analyse? Mais déjà, monsieur le journaliste, merci. On se rend compte que c'est la psychose totale, la peur. Mais ce qui m'étonne encore, c'est que nous regardons sur la planète, même les îles, les pays qui sont au fait fond de la mer sont touchés. Donc c'est un truc mondial et qui n'épargne aucune nation. Mais chose bizarre, on se rend compte que c'est un jugement de Dieu pour toute la terre, pour nous les chrétiens. C'est la lecture que nous faisons. Vous vous rendez compte que ce n'est pas la première fois. Du genre, dans la Bible, quand nous lisons les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, il y avait un jugement de Dieu sur la nation d'Égypte. Et Dieu a demandé, à proposer le confinement. Demandez aux enfants d'Israël de se confiner pendant que l'esprit de mort va passer la nuit. Il en est de même dans Nombre 14, quand on voit les enfants de Dieu qui ont murmuré contre Dieu, et Dieu a envoyé le serpent brûlant. Plus tard, Jésus l'a dit dans Jean chapitre 3, que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faudrait que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Aujourd'hui, le monde, on se rend compte que le monde ne connaît pas Dieu. Le monde n'a pas de solution pour Dieu. On cite les consignes sanitaires, les consignes barrières, entre autres, lavage régulièrement des mains, entre autres, tousser dans le creux de son bras, ou encore se cacher le nez et tout ça. Mais jamais on a vu dans une chaîne de télévision, on propose la prière. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Et ça, c'est pas nouveau. Mais au-delà de ça, nous qui avons une lecture un peu spirituelle des choses, on se rend compte que c'est un jugement pénible de Dieu. Et pourquoi ce jugement? Pourquoi ce jugement? Pourquoi Dieu jugerait le monde? Mais le monde a péché. Quand un homme couche avec un animal, quand un homme avec des barbes prend son ami garçon barbe, les os qui sont dus et puis l'embrasse, ça, Dieu n'est pas content de ça. Quand le monde entier encourage comment on appelle, la pédophilie, encourage l'homosexualité et décourage la polygamie, vous voyez, le monde entier, le blanc a réussi à nous dire que la polygamie est mauvaise, mais la pédophilie est bien. Le blanc a réussi à nous dire que la polygamie est une très mauvaise chose. Faire beaucoup d'enfants, ce n'est pas bon. Mais un animal qui couche avec un homme, ça c'est bon. Et nous, on accepte ça. Il y a un temps pour Dieu qui jugera toute la terre. Mais regardez, faites cette analyse-là. Le blanc arrive à découper l'homme. Il regarde dans son ventre. Il soigne l'homme dans tout son ventre. Il ferme et l'homme vit. Le blanc enlève le cœur de l'homme. Il dépose à côté.
il finit de soigner le cœur, il replace dans la cage thoracique et l'homme vit. Mais médicaments, juste pour quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui a la fièvre, on appelle ça chez nous, quelqu'un qui tousse, Blanc n'a pas ces médicaments-là. Vous ne voyez pas que c'est un jugement de Dieu. Blanc qui crée avion, médicament de quelqu'un qui a la fièvre, qui n'arrive pas à respirer et qui a Djekwadjo, Blanc n'a pas médicament là. Dieu juge la terre. Mais je suis convaincu que tous les enfants de Dieu seront épargnés. Vous n'allez jamais entendre qu'un enfant de Dieu infecté, soit infecté. Encore un vrai enfant de Dieu. Et les chrétiens qui sont infectés alors? C'est ce que j'ai dit, un vrai enfant de Dieu. Vous voyez, les chrétiens qui seront infectés seront guéris. Regardez bien, seront guéris. C'est l'année de même. Ça a été comme ça dans toute la Bible, ça a été comme ça. Même qu'un jugement de Dieu vient, les enfants de Dieu qui sont touchés par ce jugement sont automatiquement sauvés parce qu'ils regardent à la croix. Merci, monsieur Lamso. Merci. Voilà. Andeko Akuli Media TV, Bolandi, ndeko na biso wana ndenga lobi. Auto développer aye aspect na kati boyoki bien auti koloba likambo ya mélange na cadre sexuel ya ba homme na ba femme. Okomona mutu mwasi na mwasi babalani okomona kotoyo mobali na mobali babalani to bazosala babiloko oyo ekela kosala mate. Okomona mutu akomi kobalana na nyama pona bamboka mindele ekoma kosalama ke mutu andimi na ye basali pe cérémonie ya mariage abalani na nyama na mbwa na ye to na nyau na ye to na perroquet na ye to voilà akomi mobali na ye. Alors ndeko wana mpona ye nyonso wana bamabe wana nyonso nzambe atali yango alembi nzoto alobi il faut asala eloko moko mpo et nettoyer moi moke po bozoyeba te ndenge bayebisaka biso na Bible na époque moko boye nzambe amonaka peke mabe elekaki na mokili na époque ya Noé ayebisaki ye peke non Noé zoelanga baélément moko na créa na mokili oyo kotiselanga yango na arche na yo po te ngai na sukola le reste ya désordre eza na mokili oyo tobandela makambo ya zéro peut-être mpe eza forme mosusu ya kobandela makambo ya zéro parce que na kati ya bokono oyo tozomona eza très compliqué yango bamiso bamona yango mwa spirituel okomona mutu aza bien portant aza na maladi mosusu te na nzoto autaki na hôpital pasali baanalyse na ye bamoni peke non aza normal bien portant même mutu wana akufi dans 2 semaines acontracté kaka virus mbala moko la réaction esalami na nzoto n'est pas akufi. Mais okomona mutu mosusu aza na babokono na ye mibale misato na nzoto bokono moko pe ya makasi mais azwi pe virus wana pe ameli kaka paracétamol kaka to doliprane kaka pendant 5 jours to 6 jours to 7 jours bokono wana pe ekimi. Ça veut dire que quelque part il y a spiritualité pe na kati a bato bandimaka bonzambe o bayebi ke nzambe existaka ke nzambe muta pesa biso souffle de vie ye muta ko retirer yango po seul eloko esimbaka biso ya motema te ezaka nde pema to so balongoli kaka pema motema te ebeti ndenge elingi na mongonga moko ekotika kopema ekotika kosala. Voilà à peu près oyo ndeko wana outi ko développer na vidéo na yo boto kolanda. To outi komona pe ndenge naza koloba tout à l'heure aspect ya ba médicaments oyo ezoya na mboka na ba traitement mosusu oyo y compris ba masque. Botala image oyo ya ba masque oyo ezouta ba Chine ezokota na ba mboka mosusu pe. Mais botala un peu esprit ya ba chinois vis-à-vis ya bandeko na bango oya mokili na cadre ya ba masque ba otindi ya bango parce que lelo bato ba fournir masque na monde entier eza ba chinois botala et puis tozonga. Merci.
voilà bandeko na nga bouti komona bino moko ndeko wana ndeko te po na nga na kobenge ndeko te chinois wana ndenge avandi na kati ya usine na bango azoseka na ye mpe azoloba na ye mpe na bandeko na ye botala ndenge naza kopangusela sapatu na nga na bamaske oyo tokoteka mpo te ekende komemela bato bokono bisika ekokomela bango kanda ya nini mpo eza baafricain te moto batindela bino bokono wana eza mpe baeuropéen te moto batindi yango malgré baza na kati ya complot wana esika bokono wana euti biso nyonso toyebi na mboka nini euti ekotaki na mboka na bino ndenge nini te bino moko mpe ntango bozwi yango bobongoli yango virus wana génétiquement bobongoli yango mpo te ezongela baoyo batindaki bino de retour à l'expéditeur yango bozomonaka na Chine bato bakufi kaka ba 3000 mais na baeurope awa tozoleka ba 5-6 000 déjà na minute oyo tobeta na bino masolo na bamboka europe oyo et puis esili kaka te lelo touti koapprendre que na New York na États-Unis toutes les 3 minutes moto azokufa na coronavirus. Alors bosala calcul mokili nyonso lokola New York ekomi polele ba Champs-Élysées oyo ezaka plein de bateaux ekomi polele. Ozo imaginer que na minute oyo ndenge tozobeta bino masolo moi eloko mwa moke ekobongola vision ya mokili eyekotia frein na vitesse moko boye ezalaki na mokili oyo ekomaki très compliqué mpona bato ebele mpona kolanda rythme wana. Corona tokoki kozwa na biso yango comme étant un virus scientifiquement parlant, mais tozwa yango mpe comme étant spirituellement parlant eloko oyo ekofrene to ekolamusa mutu na mokili po ayeba te Nzambe azali eke ye nde azali le seul et l'unique mokonzi na mokili oyo. Pona minute batu lokola ba place musu to koleka omona oleka kango mikolo nyonso me oyebi kutu teke na mur wana bakoma slogan moko boye ekola musa yo na cadre ya spiritualité. Mais lelo to komo mona ngo poto komi na temps bato bakomi na temps bato bakomi forcé ya kozala na temps nini temps ya kovivre te po banda koluka moyen o natonga ndako tisaka te temps ya kozonga na ba essentiel na makambo eza essentiel na vie na yo temps wana tokomi nango omoni peke bakomaki awa que Jésus reviendra bientôt et tindi yo pe réfléchir sur yango. Mais tant vitesse yaki na mokili ozaki na temps omona ngo te poza ko leka ozako kima bambango pour course kaka contre la montre course pozwa mbongo olesa yo bana otonga yo bandako au voyager ozo penser déjà pour mboko to comment on pensait déjà tant ozo vider ka vacances na yo ya mois d'août to ya mois de juillet au komi ko bouler déjà vacances na yo ya année prochaine donc ozo travailler en fonction de biloko nyonso wana otonga loko osala boye et puis aucune vacances là bana na yo o meka ko vivre. Mais nous sommes à vitesse moko epeso pesa stress moko ya kosakana te ba to misuba okufa na ba AVC. Oh non, eza mwasi te stress ya vie. Alors nzamba ayeko zongisa biso na raisonnement. Ayeko zongisa biso na essentiel. Ayeko lakisa biso ke non, toza batu pe tokotika la batu yende. Botala ndeko na ngai quelques moments forts ya émission oyo toti koleka na ba biloko muso ya mike na boyi nanga koloba na tikeli bino bosala ba analyse na bino na tikeli bino pe ba aspect musu po boseka po eloko tuna mokili ata eza ya mabe il faut koluka moya koseka po et permettre pe nzoto ekoka kolongola mwa ba stress po na ngai na suki wana ndenge na lobai kaka mikolo nyonso na bakopesa mwa mbote na bato ya ngai na bato bazokumisa pe bazokolisa Kuli Media TV
nazomona na mboka na biso na RDC kuna mama Tete Mboyo azara mikolo nyonso na sima ya kuli media so azwa moni mwa élément il faut tuna mais oyo nazomona aspect boyo azo sa analyse pe azo voilà nazomona maman Karine Mata oyo anga leki depuis tozokola na ma campagne na pesi famille mama Tambote esika bazali nazomona so na ke côté ya États-Unis Janine Vita oyo apesa nga ba conseil na mikolo uta koleka par rapport à histoire moko elekaki aye kotombola ye grand frère na ba conseil merci beaucoup Janine nazomona maman Françoise Vita ye moko double brassard Koloma Solo Zamba batela obisika ozali soki na kiti na Afrique du Sud na moni docteur Jean-Luc Vicky yayo yango wana na maman Asha na bana nyonso libota nyonso Nzambe asunga bino touti kobungisa na Paris awa ndeko na biso Loris la Congolaise lobi tozwaki message wana batebe bakanisaki ezaki poisson d'avril mais toyo mona teza poisson d'avril te malolo oya biso atiki biso eza pasi pe mawana motema. Elle n'avait que 50 ans. Elle n'avait que 50 ans. Elle avait encore toute la vie devant elle. Mais Zamba a préféré à retirer pour maman lolo a kotaki koma. Batunyo so ba yebi ka kotaki koma, bisonyo so to yebi ka zaki na koma, to za rosala ba prière, to olinga bima abimi pe na koma malolo a sekisi bato a sololi avandi na kiti. Mais Nzamba tindaki ala mukaka pour apesa biso au revoir. Voilà un peu oyo pe bozomona na bilili ezande kona biso mususu auti kotika biso na mboka Paris. Donc bozwa makambo vraiment au sérieux. Bomi batela bisika bozali na ba famille na bino, bana na bino, basi na bino, bandeko na bino, baleki na bino, bayaya na bino, banoko na bino, bakoko na bino, batu nyonso bolingaka na mokili. Bomi batela en restant chez vous d'abord. Curia liboso pour maladie ou ekima eza bovanda na ndako na bino. Et puis le reste baki seroya, makambo roya. Mais faites attention na ba produit na zotike la bino botala na ba biloko nyonso ezo na kisasa wana. Pote bo moya mutu eza précieux. Zamba batela bino bisika bozali. Peto mona na mikolo koya. Merci. Au Sanake, nous pouvons pas atelier, au bétango de Sangi, ils appellent à la façon, il y a un peu ça dans le sac. Qu'est-ce que tu as besoin? Ils ont une solution. Pourtant, comment ça va? Et qu'on peut reprendre là, on peut battre un plan. Si vous comme à distance, mais il fait beaucoup là, l'accent est bisoba dans mon local, mangro poto, na musika, mangro poto bayaya. Si vous comme mangro poto, tayoza nani, oh ngai nani, mangro poto. Na musika kaka. Combien t'as beau été, faut makambu. Elle m'appelle au laka, faut makambu. We're here today to announce 3 separate cases highlighting the ongoing threat posed by Chinese economic espionage and research theft in the United States. Federal investigators at the Lexington home of 60-year-old Dr. Charles Lieber today, moments after his arrest at his Harvard office. The complaint alleges that Dr. Lieber signed a contract with the Chinese university in Wuhan and was paid up to $50,000 per month, plus up to $158,000 in living expenses. The chair of Harvard's chemistry department, he also allegedly received more than $1.5 million to set up a research lab in China, all while working at Harvard and receiving multiple research grants from the U.S. Department of Defense and National Institutes of Health. Also charged today, 2 Chinese nationals, 29-year-old Yang Qingyi, who worked as a scientific researcher at Boston University, who failed to mention on her visa application that she is also a lieutenant with the People's Liberation Army. 30-year-old Zhaozong Zhang worked on cancer research at Beth Israel Deaconess Medical Center. For trying to smuggle vials of biological material out of the United States to China and lying about it to federal investigators. Now, Lieber is due back in court Thursday. He's currently behind bars. He could face up to 5 years in prison if convicted.
And Harvard does tell me he's currently on paid administrative leave. Meantime, Harvard, Beth Israel Deaconess Medical Center, and BU are all cooperating with authorities. Reporting live in South Boston, Nicole Burley, WCVB News Center 5. Paul Kagame, ne jouez pas avec le feu. Ça, c'est toi, Kabila. J'ai fait beaucoup de messages de sagesse à ton égard. Je t'ai même donné l'île de Mateba. Mais comme tu n'entends pas, si cette semaine, tu ne parles pas en exil, tant pis pour toi. Kagame, Kabila, tant pis pour toi. Cette semaine, tu dois quitter le Congo et aller en exil. Tu pourras revenir après 3 ans. Parce que nous allons entrer dans une période de transition dirigée par Nemwanda Semi. C'est une période de transition qui va durer 3 ans. À la fin de cette période de transition, si tu veux rentrer au Rwanda, ton pays, tu rentres. Si tu veux revenir au Congo, en tant qu'investisseur, Kabila, 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 garde à toi, Kabila. Tu n'es qu'un petit enfant. L'armée rwandaise ne vaut rien. Je suis un général de l'armée céleste. Nous n'utilisons pas les armes connues de ce monde. Nos armes sont les nzika, les cailloux et le maïs que vous mangez. Nous pouvons travailler mystiquement le nzika, le caillou et le maïs que vous mangez pour en faire des explosifs qui tuent. J'ai déjà expérimenté ça dans la guerre qu'on m'a fait. J'ai réussi pendant 6 semaines sans armes et j'ai tué beaucoup de militaires congolais avec les nzika, avec les cailloux, avec les maïs tueurs. Kabila, faites attention! Kabila, faites attention! Tiens, Rwandais! Faites attention! Sinon, tant pis pour toi. Sinon, tant pis pour toi. Quand tu t'es dit, les Balouba sont nos neveux. Mais nous ne conservons pas un neveu qui ne respecte pas un oncle prestigieux comme Nemwanda Semi. Kabila, tu t'es dit, les Banamoulés sont les Congolais. D'accord? Nous conservons ça. Tu peux aller au Kasaï, au sud du Kasaï, avec les Banamoulés. Mais au Congo central et au Kivu, pas question. C'est pas ta terre. Ta terre ancestrale se trouve au sud du Kasaï. Tu peux y aller avec ta femme rwandaise. Tu peux y aller avec les Banamoulenge. Tu peux y aller avec qui tu veux. Là, je ne ferai rien. Mais pas au Kivu et pas au Congo central. Pas au Kivu parce que je suis le leader de la race Bantou. Et les Nandé, les Bachi, les Bangoubangu sont des Bantous. C'est mon peuple. Le Seigneur Sabaoth m'a confié la mission de mettre fin à la misère des Bantous. Donc toi, tu t'es dit, attention, petit Tshisekedi, attention. Mais j'accepte que tu partes avec ta femme rwandaise. Si ta terre, et ta terre se trouve au sud du Kasaï. Je suis prêt. Je suis d'accord que tu ailles avec les Banamoulenge au sud du Kasaï. Pas au Congo central, pas au Kivu. Vous allez continuer à chanter. Allô, allô, oui, Koulibaly. Oui, salam alaikum. Oui, Ani Sokuma. Oui, alhamdulillah. Oui, Mangredev. Ah. Alhamdulillah. Écoutez, Koulibaly, tu m'as appelé hier, tu m'as laissé les messages la nuit. Moi, j'ai dormi déjà. Comme moi, j'ai commencé à 4 heures. Là, j'ai marqué une pause. Mais Koulibaly, tu me laisses les messages à la nuit comme ça pour l'argent. Koulibaly, toi, tu regardes pas la radio? La radio RFU, là, en Afrique, il y a la radio RFU. Tu regardes pas RFU en Afrique, là-bas? Tu vois pas comment il se passe ici, en France? Koulibaly, nous, en France, on est confirmés à la maison. Tout le monde est confirmé à la maison, Koulibaly. Tout le monde est confirmé à la maison. Moi, je vais faire comment pour t'envoyer l'argent? Tu connais pas la situation de coronavirus qui passe là, la microbe qui est venue des signes?
Les microbes qui sont là, c'est menacé partout, menacé en Italie. Tu regardes pas la radio, ou refou. Tu regardes pas, ou refou, Koulibaly. Tu me laisses les messages comme ça, je vais faire comment pour t'envoyer l'argent, Koulibaly, mon frère? Je vais faire comment? Ici, là, tout est fermé. Le président Emmanuel Macron, il a dit, et tout le monde est confirmé à la maison. Là, tout le monde est confirmé à la maison. Les agents, c'est confirmé. Et les enfants, les écoles confirmées. Tout le monde confirmé. Les gens, ils travaillent plus. On ne peut plus sortir, on est confirmé à la maison. Moi, je sors parce que moi, je travaille dans la sanitaire. Et comme moi, je travaille dans la sanitaire, nous, les sanitariens, si tu travailles pas et que on laisse tout comme ça à la portée de la nature, tout le pays va demeurer dans la sanitaire. C'est pour cela nous, on travaille parce que nous, on travaille dans la sanitaire. Sinon, même quand tu sors comme ça, si tu n'as pas l'attestation pour monter à la police, tu es amendé. Donc, Koulibaly, je ne sais pas comment je vais faire pour t'envoyer l'argent, Koulibaly. Tous les agents, tout est confirmé. Et la banque est confirmée. Et où je t'envoie souvent l'argent à l'agence Mbia. Mbia est confirmé. Mbia, je te dis, agence Mbia est confirmé. Mbia est confirmé. Je vais faire comment, Koulibaly? Je suis pour rien, Koulibaly. Tu m'appelles la nuit comme ça, tu demandes l'argent, Koulibaly. Tu regardes pas la radio, les informations qui passent. Koulibaly, tu regardes pas. Elle est fou. Tu regardes pas. Elle est fou. Emmanuel Macron, il a dit, tout le monde est confirmé à la maison. On est confirmé. Je vais faire comment, Koulibaly? Même les avions, ils sont confirmés. Les avions, ils volent plus. Je vais faire comment? Je vais mettre l'argent dans les oiseaux, ils vont t'amener l'argent là-bas. Tu dis quoi, Koulibaly? Tu dis, moi, je t'apprends la tête. Tu as dit quoi? Je te casse le cou. Koulibaly, moi, je te casse le... Mais si je te casse le cou, toi aussi, tu me casses le CV. C'est que tu me casses le CV aussi. C'est que tu me casses le CV. Attends. On a dit tout le monde est confirmé. Je t'ai dit, tout le monde, tout est confirmé ici en France. On ne peut pas sortir. C'est Emmanuel Macron qui a dit ça à cause de coronavirus. Je vais faire comment? Je suis pour rien. Je te dis, je suis pour rien. Je te dis, Koulibaly, je suis pour rien. Si je te casse le cou, moi je te casse le cou. Je cherche à te donner une explication. Tu dis, je te casse le cou. C'est que tu me casses le CV aussi. Tu dis quoi? Oh, c'est coupé en plus. Koulibaly, tu me parles comme ça. Je te dis que tout est confirmé. C'est pas moi, c'est Emmanuel Macron. Il a dit, c'est à cause du coronavirus. Maintenant, tu dis, je te casse le cou. C'est que tu me casses le CV aussi. Je te rappelle, tu vas voir Koulibaly.